bete lo baka makambo zo lingo lo ba ko sangonga kando linga okosa ko sangana va na ozelo kosa au moins te bando bando lo balobi na occupé te bona ndima nga mission de service en honte. Toi tu ne sais pas que moi je travaille? Hein? C'est quand nga mamba travail. À tout moment on a appelé à kokende de gauche à droite. Oui que musala na biso sengi il faut kokita sur place. Quand on est en train de construire des routes au niveau de ça il faut que les terrains autant là est-ce que des vies au ndenge bo équipe yo ça chargé côté finance. Yo sani obimisi ka mbongo bato bakita sur les terrains ba onde bakiro ça musala yo tsaka briki un financier quand il sort l'argent un financier responsable il faut qu'il parte vérifier effectivement l'argent où il y a bimisa qui na banque atala comment musala les allus avancer c'est ça c'est mon rôle. Ouais pendant de vendre qui raisonner que kosa zuba na bolé ka molo moko boalenga bimana na ki mission de service. Mais non mais me pas preuve parce que moi je garde pas ça moi je prends pas le show de voyage je sais pas. Yo reste V12 pendant ce ça ma V12 en funda. Biloko nyonso sur voyage ils a V12 mutana parce que yim ta charger ba ko ça ba démarche nyonso tout ça ya boss ça la ngai ça ya 02 yim ta ça la mamnu surtout. Bino boza kana siana papa sa sisi azokita kala te bona ba mona na transport na crédit ma groupe te bo panzala déjà azokita ka kitoko ngana la ozela ka signa na bino mo bipenga ka so bipenga na rappeler na yebi position maïli OK hein chérie. Hein? Et c'est toi tu me crois vraiment ngai na koko sa yo. Moi je t'aime tellement que je suis fidèle à toi. Le mari d'une seule femme. Je suis le mari d'une seule femme, reconnu légalement, officiellement. Même Joseph Kabila a yebi ki ngano to balana. Nana yebité parce que toutes les autorités à Congo ba yebi ke ngai na Marilène Lota égale 1. C'est juré na ozam ce soir. Même si tu n'as pas tambola. Je ne sais même pas comment le faire. Ça va? Bien cher. Oui, ça va. Bon, je suis en train d'aller prier. Il y a l'une des partenaires, Azala. Problème, on a la sœur Sandra. Ah, okay. Donc je vais là-bas, je ne traîne pas. On a prié pour Naïe. Après, je descends à l'église. Oui, donc si on te peut pas la oui, donc non, oui, donc c'est là à tout moment. Il y a des temps où c'est la oui, donc il y a un temps où on peut imposer seulement le main, il y a un temps où on peut déclarer seulement. Donc Nzambe la biso azara monoté. Asalara nenge mo walinga sala na wana, c'est pas que ma faute kakate. Dieu il est comme ça. Il a ça la maman. Mais attends chérie, toi aussi hein. Na que délivrance té. Azana ba problème, ba makambozo tambola sou bien ta zolo tabando toi bien té. Je passe par là seulement pour prier. Après je descends à l'église dans la réunion na ba serviteur. Là je veux te prendre au lit. Bon. Ça va. OK. Ça madame. OK. Gai nakokufa boete Gai ana courage na munga zengi na yepenga na kufa boete suka ya garde-robe ba mission ka tu boni ngazo meka ta sentiment ngi msenzi kan bali. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunganzela azalite. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela yo le na capitaine ozoluka nani commandant yo ozoluka nani papa yo penda oza responsable te teni ya boyi te yo responsable papa bilambo ekotaka wate bima
Yo ali Juba. Ngazoba. Yo Juba. Yo nazolonga msala lelo. Soki uye pongana longa msala. Papa. Papa. Na ya makambo te. Na boy na simba yo bima. Papa Zela. Na ya pa ndeko na ngai. Ndeko na. Ponga tata na yote mama na yote. Ndeko na yo na. Pa na yote. Na batenye ndeko na yo na. Yo komanda. Biso mama za responsable ba batenye. Tata papa. Tata. Bima. Bima na sho. Mama talabo. Talabo mama okota te. Talabo tenye walo kala longa msala mama. Hein? Sikaye. Papa. Tala. Samela njani. Napona. Pawe. Mama. Tata sika ko siko bazo respecter ngata ya telemia. Pona mama. Ko benga ngai bisika boite. Oh, tala. Na yo ko tala. Tala. Pona mama. Pona mama. Ngai na ko jonga misine ba pena leyo. Mama saka na ngai te. Mama le binatika na tiki. Lianza. Kalwa. Kana. Boniko. Mais on t'a gâté, na tiki pas so bunda. Mama nanga. Oh. Ah non! Maman, c'est pas maman, maman. Non, comment bien maman. Ah non! Na soupe. Oh, imbécile. Ngana tu battre ça. Ngana pas ici. C'est quoi ça? Oh. Ngana tu battre ça. Yo, maman Bolimbi. Comme ça on ali famille nanga. Yo, problème ça. Maman mbota maman. Ni ntata yo ba sala. Kina mimi tu so patron. Pema maman, pema. Pa wenzi. Maman. Makambo eleki ya papa yeba ngote oki ngai. Te oyeba te. Soka yebi yango ko jonga na mai. Laisse-moi. Bano yeba bunda za makasi. Non, bah, songe non, mon papa. Et donc, je sais pas, j'arrive même pas à t'expliquer ça. Donc, ils ont une tongo, ma fille, le soir quand je dors, pendant la nuit. Donc, on a comme on a menace, on menace, papa. Donc, il y a un moment que les lois n'ont pas salé la prière, papa. Non, qu'on calme sous-souté. Donc, on a ngamoko na futaka. Donc, on a comme menacé na bouton ko lala. Donc, on s'aka à l'est. Ma soeur, écoute-moi. Lorsque l'Éternel Dieu approuve le voie de quelqu'un, il dispose même favorablement de ses ennemis. Juste pour stimuler la vie de prière. Amen, papa. Ça, moi je considère cela comme un langage de Dieu. Amen, papa. Car tu sais, moi j'ai toujours dit, lorsqu'il y a rencontre entre l'humain et le divin, le céleste et le terrestre, il se crée un monde nouveau. Un monde qu'on appelle le surnaturel. Lorsque tu vis dans un monde surnaturel, c'est-à-dire tu vis la vie de Dieu, tu fais tout avec Dieu. Tu n'attends pas que le Seigneur t'accompagne, mais tu commences avec le Seigneur. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 tomberont à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Wa moto mususu te leo pina so mo bule bimi na mboka ngana openya masuwa bokula timbandaka ebani po banda na zo bondela na ko pe obondela ko tibote so boyo te omoni bino ba mongwa sunga ndeko na ete na nini non comment ça veut dire so batela divorce ye vie na ubona boy ngana biso ke ngana bando piso mbongo esika surtout divorce ozala benganga ye bisanga ozo kufela ni mituka mbongo ngana bando pesa na ndengo batela mutuka vie batela ete ati ya poison akufa uzandi maloba mabe kasi mama ozo memangana sikani te mongo atu apesa mutu réponse ni sika question te na limongo na biso fungola mutema no ipana ngai divorce nde azabongo azala basi bili omoni nde nazabo ngaba na mbali na ngana pasi mutema nange ko kate na ka divorce na mwasi mususu na boma pasi yango ngana biso boma bango te boni bolianza so bobe bimake ndi boni bobe na zo bonde la bonga na yaka makam bikamango kisi te na idée kaka divorce basi vanda kasi vanda ça non te déjà monde na zo bisa ba wonde ana ba ibate ke yoyi aponga pe na zo batela lianza songa pe na mina koso le makambo pa divorce bingana o bingano pe ne meka mama to mesana meka akusangela ko te to mesana bo mesana na papa c'est bo mesana oyiba makangu na nyonso tu mama na la kana makamu kama moto nyonso
soki yo lokomisa ngali bundu pe na ye na kosala mote yo ibisanga posa na yo to sala na sunga yo ndeko na ngai ya mongo mama so mongo na lobi omonde ezana bisika nyonso to azokinde yo lakisa ngaka obengaka mama na minute yo vie avant de sika boy na mwasi boy na quartier boy na veni boy numéro boy na commune boy yo si sombile yo motuka ya kotambola na ngai na ndaka divorce na motuka kasi on a bina ba depuis son bon transport yo zuka express ulandi yo bibisika nyonso to atemisaka motuka na inite to no bando tia lianzaka allo inite ala na kotia te na kozangisa inite te place kaka nyonso to ya kotema lianzanga na obuma moto pona mbani na ngai te kuboma te te omoni basi wana baolia mbongo o bamoni pasi te ngaza moto na somba pena lopa mo bino bande kuna ngande na tongi meuble na mbandaka nazotonga te bo mbongo nyonso to esika ezokende na zo te maile ndoza na motema maile te nini mbongo nde ezosila nazomona ngo te na posaka na yeba jela papa bingi nani wana papa bomesana allo papa nataki biloko wana na nsima motuka tika peti wana 3000 francs wako jongo suku na jongi wana naza epai ya Sidoni madame. Ne crains rien quand tu es avec Dieu. Écoute-moi, ma soeur. L'Éternel Dieu n'a jamais abandonné, n'a jamais laissé quelqu'un. Quand tu es avec Jésus, tu as la vie. Tu es la lumière. La Bible dit, tous les que foulera la plante de vos pieds, il vous les donne en possession, comme il a donné à Moïse. Amen, papa. Vous comprenez? Ça, c'est notre Dieu. Alléluia. Éternel, j'abandonne ta fille entre tes saintes mains. Amen. Bitumba, Euta na famille nae. Euta na balabala zovana tona kata lupango. Ekokaïté au nom de Jésus. Ekokaïté au nom de Jésus. Au mata au nom de Jésus. Au longa au nom de Jésus. Au prospérer au nom de Jésus. Maman, boité. Ok, boité. Yali Sidoni maman. Nzabino maman obosa ba mpuli ngana api ngana hotel. Na impolite. On a bengi ko mona ngaso ba. Na lipa impolite maman. To sanga ina to sayo. Papa ali papa, mama ali mama. Oh, yali mama Sidoni moto ba pine. Bon mona ngaso ba boy. Ko moi ça ba mba pine. Te, bado ya moto Sidoni akozo na bado te. Bado ya Sidoni ba travailler ba la kate. Ba sali ba la kate. Lianza. Maman. Ngana apiso kasimbongo. Lianza. Pardon papa. Nebi que ça nous permet na papa je sais depuis ma bête mais biso surtout toujours kaka bolam na ba maladie comme te yo somba numero mosusu tia numero na kobenga tango nyoso ngonga miso yo zalandi makazi kwa tebeleke te tininga na musala kokupua pese te lokola moto moko asala musala tete ngamonde na sabo na tinjo na yi sanga imbongo na kende. Que l'Éternel Dieu t'utilise au-delà de ton entendement, au-delà même de l'entendement de ta famille. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, entrez. Faut que tu aies les Amen. Bonjour, pasteur. Zala, oui, bonjour, attends. Zala, vraiment une femme de prière. Le Seigneur me convainc d'une chose, c'est que aux AP, il y a qu'on quitte la vie à prière. Tu sais quand nous avons matin la vie à prière au babiton d'ailleurs, tu peux dormir comme un petit bébé. Tu viens, tu dis, Seigneur, je te glorifie au nom de Jésus. Amen. Là, les bandes qui baillent, ma fata titi va Amen, merci papa. Ben, dès que tu ressembles à papa, non, qui m'a mal amour et Amen. Mais je suis poussée par le Saint-Esprit, je sais pas. Donc, esprit moi que ils ça la caca et donc ils ont tenu la invité. Donc Oyanandaku, Nalamba, donc uniquement pour Nali. Je sais pas. Non, je suis poussée par l'esprit ça. On va prier, ma soeur, il n'y a aucun souci. Si l'Éternel donne la persécution de là, Kolia ils ont m'habité. Maman, ton problème c'est. Docteur Pascal Kanga, mon tatine, non, je vais vivre, on a ça va faire. D'accord, tu peux prendre. Merci. C'est Sandra. Frère, Junior Nzambi, ou Akumba, mon topé, à Kémy Banda Ozela. Nazoya. Donc, en tout cas, papa, merci pour tout ce que vous venez de dire. Elle parle beaucoup. La sœur Nadège, elle s'amuse trop là, celle-là. En tout cas, je suis très contente de tout ce que vous venez de dire de ma part. De ma part aussi, dans mon activité de prière, les Akinga est sur ma cassette. Le diable, c'est un menteur. Oui, le diable, il va le détruire via mon tabananani. À pousser au commettre péché. Tant on sait les sous-mots, aïe n'a pas pensé na yo.
na ba sentiment na ba émotion na koti na mutu na yo a culpabiliser yo. Pourquoi zo culpabiliser but na yeza o banda ko banga ko kima lo sambo zo mimono sali le sumu na mutu ali sumu na kima nzo kata oke musika na nzambe a avoir yo. Kasi yo kebisa moto na musala. Pona kujuma na mama. Yo na molimo ko bunda, yo ko linga tsa mobulu ate ta quartier to vandi. Ba yo pesa papa rapport à l'esco ba yo to na ce problème ezaki ni na olobani. Hein? Zana maîtrise. Ya rambonge bile. Ah bien, tambongo bila mo kombi. Hein? Ce qui peut singa ko zona ndako pemela papa uzulinga ndako ta studio. Te on vous a $20. Kala ba mama mususa ba mongo pena Marie Hélène lo tapé bengi ya pe ya mbele. Ndako munene boye pe lopango kitoko. Yako saka ndi bazua. Aja penda zuba ya mama. Ye ngana tambola na mboka ya tambola te. Na kotamwisa ni na Kinshasa oyo. Base pinga bwai. Papa pe ala kape mobulu te. Ye moto alinga ina tamwisa ye. Allo, ngiringi. Allo, masina. Allo, kitambo. Akoyoka papa. Ngai ndana tina te mbongo ndi. C'est pourquoi moi je dis toujours même si tu pêches, ne reste pas dans ma belle tellement confesser le banzambe, j'ai péché contre toi, oui entrer. L'Éternel Dieu, j'ai péché contre toi et toi seul. Je reviens, je rentre éternel, sanctifie-moi, purifie-moi et continue chemin. Continue dans la cité. Amen, papa. Oui. Bonjour, pasteur. Bonjour. C'est ça, dans mon moto, on a témoin le pense que nous Maman, vous entrez dans mon bureau pour notre moto? Je suis qui? Pasteur. Mais vous blaguez? Nanga na okanza ko service à protocole bino bozo kote vous faites des va-et-vient dans mon bureau pour na loba mutu moto nga nazo solana mutu nazo solana mutu na kata bureau vous entrez dans mon bureau besoin interrompre la prière sors de mon bureau et si c'est le bureau d'un homme de Dieu ce n'est pas ça bureau il y a n'importe qui avant d'entrer ici service à protocole ne mutu fait kota ba na message ou bino besoin d'un message à mutu moto que le Seigneur vous pardonne ne faites plus jamais ça sobo li besoin d'un message na na bureau protocole na nga zali banda boyebi si ya okota awa alobi na ngai d'accord. Ok, ok. Papa ne te fâche pas. Non, je ne peux pas me fâcher, c'est juste mettre de l'ordre. Papa, moi je vous laisse déjà. C'est bon ma fille, il n'y a aucun souci, que l'Éternel te bénisse. Amen, papa. Mais prochainement, la Rosela, mais on va y fiancer. Merci papa. Soyez au Kolobalana soutenir un mot papa na elio moto. Amen papa. Que l'Éternel te bénisse, que tu trouves un homme sérieux, un homme qui connaît Dieu, qui te rendra heureuse et que tu sois bénie au nom de Jésus. Amen. Ma fille, que l'Éternel marche avec toi. Amen. Bye papa. Si vous pouvez me faire des votes, vous pouvez passer na flatte soit partenaire ou na restaurant na zana. Na sport. Plus na lia mingo et puis plus à côté avec Bisa que c'est roi. Voilà. Ça va non c'est la bino. Il y a quand même omega ma cuisine congolaise. Ça va. Tout. Moi passer mon ya c'est là ya. Sandra le pasteur. Miss Kabu. Aole c'est passer Miss. Oui pasteur Kenai. Pasteur Kei. Aki mobimba ya. Ovinga muno passe la lela sanda tu. C'est na sandumba. Yena makanisa pasteur. Fa bala sanda. Abula kuteka bala sila. Ya. Bosko itale la mudela nande. Omoni sanda ile kinduma identité babomba ngote bima no kaka.
singa que non to lia cuisine congolaise pas que dit ça non bana ina lui t'as mené chez Gladys Cuisine congolaise, good, hein? Okay, perfect. Like, là, le truc là, cuisine congolaise, yeah, it's like, it's limbondo. Yeah, limbondo. Good, yeah, it's at Goma, good. Tu manges à Goma? Yeah, Kisangani, Goma, yes, limbondo. Ngamona yoki aloba akilembela pasteur na ndaku pasteur kelela ndaku ni bonda ku biloko ma pasteur silalamba mama Zela fanda biso to ba pipi you service à contrat toujours de mikanda oui volition na kati église volition ma pasteur yamba pe yamba ko ya raté Allô mama uzapi mama biso moko tomoni Zela biso moko tomoni tokekuta ye na sanga na kati ya bureau na deje kuta pa kuta lobi nini mama ngamona moni ye azolese pasteur misu abali ma pasteur makaba kisanga oyo kokolamba te mama mama mutu moto ni batambula René Junior nzamba azozeli bana kutalemba boyi kobima mama ozapi mama toyaka siko na kaza azawa pesa aza oshu ade tokia siko mama toyaka siko yebisi toya siko ça va mama toya toza pona yo mama eza te ki o makambo na nga nyonso marele nayebaka te nakokosala mo te toza moto na nga confiance nazotinda oyo epai ya camarade na ngai lokola sapato ya nzambe lokola sapato ya nzambe Crispin asali contourno kitoko moko na tembo azopesa enveloppe moko so ozwi yango rejoindre nga onga naza na dîner d'affaires na motu totindi libanda epuis na 0D na biso mama Thérèse aza na kati awa donc mama Thérèse tolia epuis donc yo soki ozwi non mponga na kozongisa moto wana na hôtel namoni peut-être zelanga na coin sikoy osalanga motuka wana zelanga wana oya wana comme ça remettre nga enveloppe unité somba unité wana baksa so ozwi kambala mo obenginga non fona na yo baoservi okolia c'est une commande so olie ok awa sauce cuisine congolaise epai ya zaqueur donc olia kitoko merci papa bimisa mobali na ngai bokoma koya na église mpona kosa mibali ya bato natuni bino église momona bakosa mobali ya ngai lelo nakangi bino kozala wangana yo papa paster soni te bima lelo bima lelo kosambwa kotambola na ndaka bandimi okosaka yo kosala bango bapriere na makangu na bino yo luwaka no flati to midondelaka na ndaka babandito lelo bosani babima omekaka ngai te soki osakana na mama baser mosusu wana bango bazwa miso bafindika ngai te oyoki nanga bapakolanga mafuta te bimisela ngai oyoki bimisela ngai lelo sambo nakangi ofraga deli ndumba ya mobali obalaka te mpona mibala ya bato mosala mno balambelaka mibala bayambaka bango na kati ya ndaku eglize eza mosala yango nini mponi koyamba pasela kati ya ndaku na yo femme sel o ndumba ya bible yo apakolaka yesu mafuta yo na mobali na nga te bomona bakamo na kata na nzoto bomona bakamo na mpona bata mutu eza likama kosakana te bimisela ngai omona asambwe
Bandeko balandi ya émission Chokolo mokili mobimba na esa nous amboyele ka Kinshasa tozo comprendre te ba bengi biso anoki noki pasteur mokonza bandumba nyonso Congo aza ko bima na bandimi asisi bango nyonso ba ser ba bengi biso neti biso tozalaki te mais tozo ba konza musala ngwa songi songi to kotika teleka boye il faut to la bino information à la source siko to kobenga bandeko ba benga ki biso parce que trop c'est trop mamba pasteur na mboko to lembi pana benga bangono abayawa. Bonjour maman. Bonjour maman. Quand on est au loba leader ba songi songi to benga to ko to makambo ezo leka ba pasteur na chichasa makambo mabe akanga mikuna ndaka zo ko bima te pasteur ba komo ke église pona ko linga mibala batu mo bala pasteur mo bater kabino zo kata sonite ba kanga mikuna ndaka mo akanga mikuna ndaka bango. Mais maman prévenir ni bino bozo nango. Maman to lembi pasteur mo bulu. Servo la mo bulu mo te pasteur bazo samsa nzambe. Mo zo na ko ke église ko se basa nzamba batu. Pasteur voilà quoi qu'on y a dans midi pourquoi le moi c'est ah kangi bango la pasteur pour tout moi il faut c'est pasteur ce qui tarde ce qui pasteur dans le pasteur on a ni ce qui tarde on doit qui to ko benga ba mo konza ba so ki se ka ndengo sala o chocolat ba pasteur ala lekisi bande ko balandi ya tele chocolat atabino moko pasteur kombo tire bo wana milango ate imbécile. Papa, wapi gabi na ngai? Wapi gabi? Bokula musaye. Kufina mbilo mbali nzam. Na mona mwana tuste. Les infiltrés. Bobeng, Menga milas mon bi. Bila na kasi bino di kasa. Exa sort. Bila mto quoi ici? C'est vous. Oh. Toto kanga ba kuna na mwasi na eso boze ko yinda mama loba na nyo muli. Bonzambe sate ki bonzambe sate ba passer bazo yoki sanzambe se na bi kutela ba kenda sana sacerdoce. Pasteur ayaka liaka mela ka lelo yindi kuna mwasa pasteur yemo ka personne. Ayeko kanga ba kuna pasteur azo lia pasteur ki ndumba ne bimi na kwasa bande ko boyo ka ba pasteur. Basa ma kama minene. Na sate fale lo ba kangi pasteur ne na fuki. Mabula ni etinza ba fuki ya bela. Maman pasteur nazana eloko koloba te mibali basambwe ntango batiaka ye pasteur atelema liboso eglise alobi ke ya kosala mosala ya nzambe na fidelité nyonso akobanga nzambe mama nga naza misu makasi bakoki kolekela nga boye te nakangi ye wana
na basere bakoma kodiambela bapartenaire na église mpona mwa Thompson mpona mwa lokolo ya kwisi oyo kozwela nga mobali mais maman toboyi te babengi biso la journée chocolat tolingaka vérité maman yo preuve nini oza nango ke bazobima na mobali na yo mama nasalaka na bapreuve ebele na kati église bakoma kolianga na nsima mokongo oma paster motema mabe balingaka nga te mpo naza misu makasi nakangi bango bo nalandeli papa malema ndenge nasalaka bakete na ngai papa azokosa ngai azokela kosamelela bato mwana mwasi wana ye na ndako na ngai longola bilamba nyonso basamelela ye ngai bibible elakisa wapi basamelela yo ozala bolumbu namona te sika wana na ndako na yo mama na kati ya ndako na ngai basala nga mabe na kati ya ndako na ngai basala nga mabe nalandelaka bakete na nga malema mobali hypocrite abatama nsima ya bible komo ya nzambe na monoko akosala ekobo nzambe ayekosimba ngai nde naye kokuta bango na kati ya sere wana bakangami ya mobali azokoka koloba te soni ndumba yoka siki ndumba na nayebi yango te mama malema biso tola journée chocolat tolingaka makambo te bande esuka mais mama yo mpe mwasa mosali nzambe paster kombo tiro kotiaka bato mabongo na kati ya église akotia bina milimo oyo yalongolaka ya mabe wana eza kati na ye paster ya chel ya chakuli bondance paster mais mama yo mpe mwasa mosali na nzambe kombo ya paster tirbo mais aza moto abakwiti nazoyebisa yo oyo balobaka bayaka nde komekanga bapesaka nga mobali wana ezaka nde komekanga tata me na misu makasi na ngai nalakisi ye nde naye kokanga bango bawanganaka na sere wana bawanganaka na basere église epele bawanganaka oyo bango babiki mpo lere nzambe azali kobeta bato ntango akala nzambe yango akomana nzambe ya maka akomi kobeta makambo mosusu kara me lere ntango yo azalaki me filmu ya nzambe esi ekangi bango ndenge wana ata kaki ya nzambe soda bango bango bateka yango wana te oyo nauti komona namona boye mpona mobali wana nde ozomona nga boye namona boye famille na ye balinganga te tata ne balinganga te namona mpasi mpo na ye mobali ya ndumba merci mama na baza bino mwa bolandi mama kei mama paster aza na kanda makasi toyebi te toloba nini mais en tout cas biso journal chocolat tosepeli mpo tosali bino en tout cas mama na reportage bomoni bino bapaster ezosopa bino paster kombo tirbo bandimi basera sexy bafemme seule basi ya ndumba bamama sexy kaka na kati église yango biso journal chocolat toujours proche de la population toyo kokengela makambo mpe tozwi lelo reportage bomoni c'est-à-dire tokweyela yango ezosalama mobesu mama paster fashe ntina mino papa paster neti boye toboye nabosani baboye émission esili merci na balandi na biso ya journal chocolat numéro na biso ezali 01 Fais la simplicité. Yango. Attends, la maille. Attends, le bimou colonna n'a gentil. Attends, le bimou n'a maloba malamu. Fais la simplicité. Fais la simplicité. Mais c'est quoi? Mais la simplicité. C'est quoi? Nini? Mais chérie, qu'est-ce qu'il y a? Fais la simplicité. Fais la simplicité. Le gars, il a un gars qui a un gars. On va pas gâter ton pasteur. On va t'accompagner. On va t'accompagner. On va t'accompagner. Mais chérie, où est-ce que écoute. Où est-ce que mais écoute l'explication, non? Ma chérie, calme-toi, chérie. Tu vas te fâcher. Chérie, viens. Fais la simplicité. La Tanzanie. Oh, c'est là, écoute-moi l'explication. Où est Zali? Facture, il y a un mouton à loger qui n'a la simplicité. Hein? À ça, bah, espère que vous avez bani, bah, qui peut tout ça là, bon, ça là. Comment on a eu? Et c'est là qu'il y a une réservation, bah, c'est moi le directeur financier à Moussala. Oui, non? C'est une simple facture. Comment on a eu? Directeur financier. Non, il y a M. Valencio. Tu connais M. Valencio? Tu es expert, on a une photo. Il y a un directeur financier comme un bilan, on a un petit déjeuner, on a un dîner, on a un dîner. J'ai installé M. Valencio à l'hôtel de la simplicité. C'est pourquoi on m'a donné. C'est moi qui dois faire les rapports. Facture, on peut remettre, on n'est pas là, chérie. Non, la suite pour réveiller. Et le remoté, bébé, écoute, chérie. Écoute, on s'est bien réveillé aujourd'hui. Hein? On a passé une excellente nuit. Oui, je l'ai compris. Tu l'as déjà été.
Tu as déjà été, ma chérie. C'est la journée, il est déjà 7 heures. Ma chérie, bébé. Il y a simplicité, il y a facture. Non, que vérifier la simplicité. Va vérifier, il n'y a pas de souci, chérie. Hein? Mais je crois pas ça qui est en contrôler ce bon ils ont la carte bon joie. Il peut être en boy le bilo comme personne ça qui c'est que bon ça t'en bon je t'aime, tu sais. Hein? Tu sais que je t'aime, je peux pas faire des bêtises comme ça. Ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier. Mais vérifie. Hein? Demande ma V12 va te dire. Ah, tu vois comment il y a fait 12. Non surtout pas oiseau même plus image. Ça reste à vérifier. Pas dresse ma tout ça. Ça reste à vérifier. Chérie, mais tes habits sont là. J'aurais besoin de ça parce qu'il faut... Après avoir vérifié, je vais la mettre à ta facture. Ok. Habille-toi. Va t'habiller. Chérie, hein? Ne fais plus ça, chérie. Toi, tu sais, tu connais, non? Hein? Est-ce que moi, je peux commettre de telles aventures à la maison comme ça? Ah, il y a mon beauté, hein? Tant que tu es mon gongo, là, tu as rendez-vous là, tu as petit déjeuner dans la salle. Il y a Bitin d'appel les ratés, les autres, le quoi, nous allons attendre ce film dans la voulu battre moi. Vous là-bas dans l'entreprise, vous faites la construction, parce que l'État congolais exige nos investisseurs, fait des œuvres sociales pour individus. Alors nous devons construire pour population locale, house, maison habitation, yeah, and école also. Nous entreprise construit for villageois, école and hospital, yes, hospital, yeah, one hospital, big hospital. I will give you, don't vous, yeah, excusez-moi. C'est pas un problème, ça passe. Même en Swahili, ça peut parler. Qui est Swahili? Ouais. Yeah, okay. Anafanya that's for population, but hii ni second plan. Tutaifanya fait ça deuxième position. Tafanya kitu ya kwanza tafanya ni construire logement for employés, logement pour les employés de la société. This is urgent. I need 100 logements, 2 rooms, chumba mbili. Sorry, I mean 100 house, 100 maison, okay? 100 maisons for 2 rooms, 2 chambres and salon. Yeah, salon, bathroom, salle de bain, yes, and cuisine. Yeah, some for first, that's for employee. Yo, il y a dans 2 jours, ma gambosa, dans 2 jours, vraiment, hein? Na famille bolinga gangaïté, nazo mona tina, nazo na bande écouter, nazo mona nazanga imoko. Na tango ya passe ne ba ba. De no fandi na yo. Merci, merci. On vous rappelle après. On vous rappelle après. Comme Karamout. 2 jours, on a la révolution comme diarrhée, ça va dans 2 jours. Oh, n'importe quoi. Bonjour. Bonjour. Oye soa te oye kutakenga siku oye kufrontenga hii nazana mafoto na yo nazana preuve la pui papa l'état jour s'est changé na yo oui na ku poursuivre yo et puis la guerre sera longue et populaire bon nazana mafoto na yo ba preuve tangible bof ozobenga kosa yo ngai ndeko na ye ngai nazana mubali na ye nazana mubali ya gabi ça non pita qui ça va dire papa na ko kitsa vote na ko exact na ko kitsa vote papa what's ngai oh what's kana na simbo chiko. Est-ce que maman ça auto est manqué naï bof maman ça n'est pas bof les gens mbali naï les gens mbali naï oh non to wala ni kasi po oyo ko kai sona plan au frontière kuna ba photo ni na sina tchango ba commissaire nyons ba photo na et c'est le sous commissaire oui vous allez ba preuve tangible non to wala ni bon on vous avez ensemble na kabi benga papa ou trafiquer ngaité ou trafiquer ngaité ou trafiquer ngaité on connaît que ne deuxième république façon hôpital bof c'est là. Moi aussi je vais appeler mes connaissances. Allô maman. Mais nazo comprendre était mobala Gabriel à l'hôpital donc comment on a comment babani ba menace dans tout aussi nazo comprendre était. Toi dans cette place là, yo mo sonné non s'il te plaît. Je vais me présenter dans banque. Yo mo sonné. Trafic d'influence. OK. C'est ça que l'État est. Maman s'il te plaît. Oh. Oui, allô? Eh maman. Oui, maman me doit bien là. Eh maman, dis-moi ça. C'est pas possible. Hein? Tu vas négocier avec un couloir.
Maman, n'andenge ma bête. N'a pas bof comme tout un beau frère. Parce que maintenant, c'est dans ça. Bof, beaucoup de gens ne peuvent pas papa. Et yo dingate. Maman. Solo là, abi solo là. Oui, allô. Ah, ce que vous me dites pas besoin de Pourquoi vous savez pas? Oh, ce que n'est pas dans l'hôpital, bon, donc, mal, tu as bête à bête, bon. Ah? N'andenge ma bête. Maman, moi, ça va venir à moi, tu as bête, bon, mal, mais la scène. Titi. Après, il y a Titi. Ah, ok, papa. Tout ça va battre. After that, hospital for company. Yeah, that is two we are beginning. Because avant toi, Nzekazi, Naomba, il est between Aisha and engager people installés dans cette maison et that thing. But I think also, we will see also two maisons of office, like your office good. I need this office for bureau, good bureau like that. Deux bureaux, yes, deux bureaux, okay. Same this one? Yeah, this I need something like that, bureau for madame, okay, beautiful. Madame Muzuri Mini. The office for the boss, Monsieur Bonamoutonge, is not here. Is outside, not here. Is it not the office, madame? Only for madame. Okay. Here for madame. This for the boss? Yeah. Outside. Good, okay. For me, vous allez visiter. Same. Okay, no problem. Yeah. Okay, that is marché I give you. Maître Dorothée m'a dit, donne-moi votre coordonnée, I contact you, but I need you to do that. C'est notre partenaire aussi, Maître Dorothée. Yeah. Give me contact. Tonton fait mal de la tête. Oui, vous avez mon colo. Autant vous l'avez mon oncle, vous m'avez soumé de bonde. Oui, m'a soumé de bonde. On s'en va tête. On y a pas bien été. Yo n'a mon colo. Papa. Tonton ne va pas fatiguer, Tonton ne va fatiguer. Et puis d'ailleurs, mon autre zone sort. Moi, Gabriel, on s'en va dans côté. Yo, na lobby là yo, il va n'aller ndé ligne. Yo, et puis on colo. Quand achina yo. Bon, alors ça va complexer. Yo achina yo. Quand on va marcher à Congo même. Gabriel a ça 30 ans. Oui, non papa. Yo, na chaka Congo na mkolo. Oui, bien achina Gabriel a ça 30 ans. Pendant Gabriel ça va nzara te papa. Moi ni ndenge ko mi boxer comme ça qui nous na nzoto na ye. Siko yo. Papa ko so Gabriel ko la moi yo mo ko ndenge ata balu bala dilitati on ba ça va bongo te. Ko be ko bete ki bongo ko mi kaonde ki mto bete bongo. C'est ça qui fait. OK. Comme ça qui fait à partir ya lelo. Kotolo be mkolo zo be na mona mkie. Mona mke ma zo peso kuta mumo zo nyoko la ye. Gabriel azo ma susu pa na yo te. Gabriel no kele pa na nga. On a dit sur moi. On a dit sur. Est-ce qu'on peut répéter les mots? Gabriel, avant le début des travaux, nos experts descendront sur les lieux, faire ce qu'on appelle l'étude des lieux. Yeah, good idea. Yeah. Et après ça, nous aurons passé à une étape qu'on appelle l'étape maintenant de la construction. Voilà. Yes, good idea. Madame, je crois qu'on va faire une proposition de contrat. Yeah. On va vous faire signer. Yes. Give me my lawyer. C'est nous donne tous les rapports. Yes. Ça aussi, c'est parmi nos œuvres qu'on a fait. C'est monsieur l'ingénieur Bonamoutonge, notre boss, qui a fait ça. Le mausolée. This one. Le mausolée qui a développé dans le monde. Mausolée. For Kabila is a last president. Okay. Donc on est capable de faire. Zongla basino ya mikolo ya âge na yo omoni yo ozoki tana Gabriel do bota kutu te aja me le pose zo yo déjà mobali mutu soki na zalaka na oyo bisayo osama ya zalaka te mikolo ta juri yo kolinga papa bakusala yo boy lizwi nani lizwi ni muselekete ngando kusekate tuto siminga nizamti ya secret lubu beta kwa meladi kaka boy Nenga na résister, nenga na respecter en tant que beau frère. Tu n'as pas rien à dire. D'abord qu'on répond, mais répondre à beau frère. La garder dignité. D'ailleurs, tu vas me payer, tu vas me payer, tu vas me payer, tu vas me payer.
Un grand frère. Il faut rien. Quand on dit, pareil, il a fait là. Nabi, on combien on a fait sur vos oreilles, on bien ça n'a rien. Albert, moi ça va Albert. Tu viens Albert? Ah oui. Ça va sinon? Ça va chérie. Donc chérie, on a tout nous on a une maison bon. Là c'est aussi bien. Oh ça va aller. Oh non ça va bien. Yo za boso asali c'est moule comme yo il faut pas tema. Il faut qu'il boy. Oui, Nadia va bien le moment là. Moi na biso ndo ina ye moi diki wala mba na yepa lo baga so ko lambi na olia aza compliqué ye mo lo baga aza facile mba na aza facile na compliqué kasi no c'est le c'est mon mais photo no to wa kasi nani te Cédric ba evra Cédric Cédric Kachale digital ama kasi chérie avant que ça funa na sur la maman kit Nenga eso nikamo. Na ocho la siko kuza na mo bazana kini. Lete so ki nan ndimite na sana betolo so kuza na mo divorce. Azoya dans 2 jours. Aota kini azoya dans 2 jours. Azoya right. En France? Oui, azoya na France parce azoya na ndako. Asani. Na lobina azoya ku vanda na ndako. Bo fasa mo vanda ouais. Gaksamayi kwa nini ndako ya kufanda? Est-ce que elle vous aux amènes? Non, Zamaël était indé. Mais on doit comprendre parce que tu as une chambre salon. Mais ça lui dit c'est la chambre salon biso. Mais on a Zamakila na ngai te. Ah makila na ngai na kotika. Na kotika na te. Oui hein. On a pas ni comment comportement bana poto boy na Congo. Na Congo c'est quoi? On a Zamakila na kotika libanda te. Mais Nicole, comprendre le moko. Cousin va poto libela biazo. Awozo. Siko tamo biso kende kishasa. Tu vas pas flat. Tu vas pas flat. Tu vas foutre pas flat. Na bonne j'ai pas outil convoyer à cause hôtel de pour une facilité pas de figo mais si qu'on a oublié est-ce que na il t'a pas préparé voyage n'a préparé des places on a mais azo ya pas ou melaté il comme nini yo bande ko no ba ya ka et puis au fond il a eu un développé ce programme aussi décision na bino ya ko là on a vous informer là là oui voilà on course on course donc on se va bonga mais na lobby té na lobby mais le basi ni beaucoup moga tout comme indeni na donc comme ça na bala o ça no meme tamba bali ko mino koi n'est-ce pas poto papa Nicole poto totika biloko ana mais totika biloko na biso nga mukolo na biloko place on a laissé ça to na na chambre salon na mwana auto na chambre salon to na canapé lit esani Nicole to na canapé ya là omeli donc fandi be basisa social be bakota ndako oyo bakoti biso de la na canapé on trouve normal bon basisa ce sont boya kabo ah bon boya kabo iko como bunga mapoto te wana yondo como sola mabe ngasi ko ndeko na neza na to so yo kanina ye azo ya okitela awa après ngana ye bisa ke ça pas la vraie allez a décidé ndeko na yo il dort pas ici d'accord wana le côté pour naï wana makila même so o sola bien wana makila nanga et ya ovanda ali ya ovanda on a le baka pamba ovanda nde awa avanda kuna tendeni Nicole qui n'est pas qu'est-ce que ça de ça qu'est-ce que ça au pousser tout en mbata et combien mbata bima qu'est-ce que mbata que non ça on va taper ma mire na maman n'importe quoi voilà raisonner bien maintenant ils sont déjà pas aux awa azande awa D'accord. Bon, Kobo, ça a tout passé par un chantier, non? Ou surveiller les maçons. Hein?
Au compter na bango ba ciment on soyez combien comme ça au tenir au salon. Na yo peso ka compte rendu ce qui na yi. D'accord. Aux alanions c'est coquille. Tout ça déjà OK. D'accord. Marie. Na moni neti na kei. Sawa. OK, o pesa papa mbote. Soki na yo kutu malam, soki na yo kutu te. Mon amour, mon cœur. Na séparation zo benga mon cœur. Et ni ça ya bilo kanzo tout na sina tira tout déjà table, tout OK déjà. Ça va. Bon. Ça fou ça va? Ça fou botier? Eh chérie, zoka cafetière au thé comme moto. Ça faut me rater. D'accord. 2 minutes ici. Non, ça va. T'en fais pas. En tout cas, merci mon amour. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime. Allez, bonne année, hein? Bon, Marie, donne-moi avis. Mobile oyo basalelaki makambo malamu oyo bazoyeba kotia motema mwasi na ye ya lese azosala makambo mwasi azolinga osaleli mabe po ya neti ngai nayoka su mposa kolamba te ata ya okende mwinzela eyaka lisusu te mpo ndire nazomona divorce azoluka azochangele façon yaki ndumba ndire achange yango mikolo elingi ekoma na bamission de service yango moi naye vraimen natuna eske mission de service wana eza ya solo depuis nga nayeba société na bino basi batenda bino mission de service wana moya kokosanga kele kosalaki ndumba na ye na basi na ye bien to mpenza azokende mpenza mission de service ya solo donc namona divorce esika yo tovandi no telefone esisoni telefone ya divorce esonaka à tout moment on dirait réseau mikolo réseau ya biso ya connexion tozo mikolo réseau divorce donc bapelle nyonso to yende central mone towana ba réseau na mboka o divorce pe koma réseau connexion mosusu ya sika yango wana papa nandimi nanga te naboyi nanga vraimen kondima na mission de service wana eza lokuta wana lukeli nga moye mosusu akokosa nga deka na vanda amona nga zoba na ye ayaka na ye kokosa ngai nomona mpe ya mission de service mosusu bakendaka mpe madame message soki mission de service malamu tokee biso mbala divorce emona otika te ka ndenge aza wana ake mission de service ye moko wana azwi alliance asoka kokunda ngo esikani mpo baloba kunake aza célibataire natia yango lisusu na oyo ngai nakotaka wana lolakisa ngai nyonso natia basoldat oyo nyonso kuna na kati. Oui, ça va. Dis, Charlie. Mais jusqu'à là, ça crime. Ah, n'a pas déjà. La qui va faire sur le programme té. Soy kaka eri mo ribu kende botuke. Ma. Ah. Oui. Bon. Là c'est comme ça yo tiro ya maman. Té. Ilisa tizana yo. Ya akene na makamba kusela yo utikala. Ana pese yo no miniki. Yaka tam. Akatala ndio kwenda. Akuma tongawa. Ah papa. Ali. Comment on va je vous D'abord, il faut que mobile na yo azali troisième personne na entreprise. Il faut que yango d'abord. Musala oya salaka eleki yangai d'abord on est belé na charge na makasi, hein? Et puis ne croyez pas sur menga na ndako eza po nga moko na sepeli non na uti ambassade na auto so passeport na bango déjà visa ici ebimi yango tala le passeport mobile non yango oyo eza ya 02 na biso madame Thérèse yango ba billet na bango nazo somba pour na voyage na bango akoki kokosa yo te eza mission de service aza kokende na cadre ya mosala ndenge mabete na ndenge bien lelo batindaki mission na boma awa tokokende biso mibale nga mokuli naboyaki na nga mpona kokana nga nzela motuka te na bandundu awa oyo tokokende biso mibale ya babandundu ya baba kongo tokende biso mibale na ndenge mabete yo kosola na madame na bango te lokwa wana eza kobima libanda ya kongo nga mpe napesa passeport na nga nazala na passeport na nga obetela nga visa nake mpo na surveillance ya mobali na nga nga naozala na tranquillité te so mobali na nga ake bamission de service wana ye moko nga na okoka ngo te wana osupporte te mpenza na mesa mobali na nga pembeni nayebi te mpo ye azondima ngo te yango moi naye komona yo si ya moyen kotela nga mpe passeport nga mpe opesa nga visa nga mpe nakenda mobali na nga ensemble te eveni mabe nini eza wana yo kuna na société na bino bayeba teke boa bamari mama Marie-Hélène kokende na yo voyage eza nango mabe te nani ayebi te ki oza madame Devos entreprise mobimba non mais tout le monde bayebi
peut-être pour occasion okutana na 0D na bisote oyo eza voyage baza kokende na bainvesti d'abord investisseur moko ayaki bazokende ye na 0D na biso longola na yo makanisi ya mabe tout ça mobile nazo kokende mission de service papa pour ka 0D il faut za moi mwasi hein mama mona mwasi po atanga hein oui bana basi sika mona ba mibali kili lo baba tara tabe sika mona po non moi sina ba mibali suka kama be moko ko madame longola no makanisi o likambo ntabana pondo non eza ba imagination oyo koza na mote mona mwasi on ne sait pas ce qui attend et puis te profiter que bien la connaissance na le le bino bozo ba parité la parité et maintenant c'est là muninga no mona mwasi aza ko assumer poste munene ba responsabilité munene maman zala na tranquille mobala zo voyager aza okende ozonga na ye il y a pas de problème Ali quand on dingue ça autour son cabiche s'il vous plaît donc ce qu'on moni to yeboye nambara moko iza to yebo sala jete pour ma kabuzo le que la divorce papa yo zandi connaît mobile surtout sali ngerete aussi kumona moto uliye kumona ye akufi me aza kusira petit à petit pe koko dimo divorce abaruka lisusu te abala dia te bomba divorce abaruka kate akene sima balandiye abaruki boy balandiye zuwa moswana na zibete nouveau nini na kukuluva zuwa moswana mubali abaruka te akene musela kwa bukaso divorce sunga butrouble basi no sosela kisasa kaka divorce mutu aza bogacho jolie femme azo kumona bacha bon sokuti sukuluva kuina sukujibise omwana sokuti tiki boyi papa toujours risquer tout ça nene tout perdre divorce et en plus na ba joua wana akusala pa longo sipe divorce musala même kubumisa ye akutile ye poisson akutile le comme mabe mais papa mambozolo ba bosi ba mambozolo ba oh pastor na côté musoso batira mbai na ye babatira mobali bongo kama biso to botaka ye to batira ye te omoni makamna boyaki basi yango même ima ndenge moko to fufule même bali uzomona non moi suis libre nga moi sina batikela nga liberté hein bon wa tu vas pas tu fais boy c'est un bon morceau pour gagner la vie c'est pas une relation maman patron askel vas-y bonjour va le kumela nini kumela yango mamu ya zaka mutakala alungo wate non maman ouais on dirait fonction publique zaka na kumela nzala nini masanga sukali zali soki masanga sukali za uyenga masanga sukali masanga nini sukali na yezi oya munezi ya zi yela ba n'importe quel jus les a mama ngana kulunga te awo nazana tindama naza kitoko nazo ye nazo belepi ikamako suyi merci jusque là papa jusque là kina na benga rendez-vous ça ya tout solo mais ay prometanga kana ko ya mais aya ka pekara allez biso ko tu babote na ye pani to kenda reke yo kana sino ko ndoko ben c'est bon ya oya yo boti mwana na yo et puis ozana ba limite o kenda ona tina ndamu na ye soki to yemba mpana yo sunga biso donc c'est dérangé te siko ngani na kele verrier oya zela ya ngani na bukaso de vos oui affronter yoki ya suka ko ngam naite mona yi yoki mona e papa papa na fuko mina komba yesu papa na baba nzamba se bobota babiso papa yesu poto sunga bino un jour ku père de divorce ko la aventure bon papa ngana tiki bino ko sa mangalu asokipela hein ngalu bon maman tika mangalu bon pas maman tika tozana ba pousse mo c'est très important ma fois ça yako s'occuper na maman na tini bango biloko te fufu loze na mamu pe kuma omoni biloko wa bandi biloko ya ngoma nesa na boya kumele soko no lingi makemba ça papa transport merci merci kamni mtutu kutika bisu zali comme ça chauffeur azwa wangi papa bisu ki la bisu wenda mote samji ubimaka boy bukama me papa bisu ki eza la presete naso luamba bokulia yoke dena biwa yoke baba wan losite futie kubele wa na kumbeli lobe batele lobe nene se no baka se no kuyo lobe pona ndako ngande mtu na tikeli hapo yo ni lobe nini to na to lobe nini lose tala
okolia te pamba yo no okolia yo basoko po kanoni na za joba wa lokola yo lingubi maya na zoko ta kuna na kudia biloko ya list call na kudia tiens point on tient point. gratuit. Ah, Ophélie. Ophélie. Ah, bah c'est Ophélie pour la banne. C'est pas vrai? Non, ça ne paye rien. Non, mais c'est tout est payant. Il y a eu des cas, on va dire ça. Ah, ils ont un mais question que mes parents ont signé, mais c'est gratuit. C'est gratuit. Si, na moni pété pas parce que na tika nourrice nae, ah mais na fait quand même na pas mais asa souki. Qui a tout qui? Toi déjà 20 à côté. 20? Oui. Bicho scola qui? Bicho scola 19h. Moi, oui, mais toi dès 20h bientôt 21h. Il y a pendant tu non, vraiment. Ici c'est Paris. Ya ça na ngala ota kano ta bien. Wa OK comme ça. Jour wana okendela ki ngwa. Tika distraction ko copie manke sana. Ai shida babolingo. Shida babolingo. Ah mais ça non non pas déjà. Maman na kalu kutana. Il faut que la maman. Oh kaka chérie. Nzaba okalo sama maman biso. Maman chaque jour kokenda ba veiller. Apôtre Jean Robert Ngondo. Prière kaka pour la mwana kilibuso ya. Tuna nini? Dede ko senga facture. Abala ngai mama eza ko ina nzambela ngai e. Nazo mo célibataire. Nakoma masa dadi. Dikambala kuma Ursi dikambala. Yaya, boza ba fille d'honneur na ngai. Yo. Wani, pour les meilleurs pour les pires. Oui, parce qu'on a la Baxani. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Bien sûr, il va marier. Bon, plus même moi ça moi le bara. Toi, Jean Robert Ngontango le baron on va il sangana mo bona nga dadi. Ah, dadi dadi lo nga soli dadi. Nga deuxième na longo na célibat. Oba ngate. Otoika kuna mama mbali ndi. Yeah. Na janga sepete. Maman c'est le barabi maman. Aja obala yango. Na boyi bari de bimanga pour ko mariage ba betanga te ba pour de bébé pour baba na. Toyo ki. Mais comme bois ba fille donner na. Akaso CP. Maman, ici le bala. Ah, ici le gros bal il faut la ngate. Alors pas vous allez savoir de zo ba boye. Voilà c'est non là. Ah, on pour la laisse aller là. Bon, là va pour la ça. Maman lo ba makasi. Isimba te. Ah Lisa. Ah tu n'as pas boni boy. Yo ka sema mo so zo le o pam me mo mi so pe ma misu. Eh, to no lo ba miso ni o so te. Ko ici là o ba la dika c'est de. Là c'est. On sort ma belle c'est des fleurs, là c'est des fleurs là ni. Lisa luka papa bino kufi ma soni boy. Pourquoi nous on va pas cacher tout semble mais quoi. Son mari nous est à mon poignet, ça ne peut pas passer. Tiens, moi j'ai fini. 8 heures de vol.
mikolo mo eza nango donc moi malili osenti kaka po otikili mo eza nango makasi yango moni oki mwa malili mais te ese komi nango bien taka nde toolata ti kobiso kuna bambula mwa ete yango kishasa wana asiba muna ngo ekomi emilotina bagene wa bandako edindi te boni mbe ser nanga mariele oui, aza na ye kaka ye oyebi kaka bazuwa nde asingilo te nde ozoya kapuna ya poto kafango ya na ye kaka te abeta mpe mwa tu esali nongo ordre d'émission mpe sozo okena madame esali ordre d'émission ekipona moko oyebi kaka ye donc encore belle sœur nanga tina en avion ya hôtesse baki obligé bakata na téléphone tikoloba avion azonima teke kaka bongo nani camarade no nani comment les autres m'a V12 bozala botravaillane kaka ouais tozala kaka tosala travailler toujours ensemble bazaka na mwasi na ye mwasi na ye bakata grand ndoi na ngai mama bakata grand sœur ya nani ya JC Mwanda ndoi ya moto mama bakata otiki bango bien oya ndoi na ngai omemela te mo bafantasi Nicole bakata omemele mo bafantasi mo na nango kuna wana mutu na ngai mais libala bango umeli mais c'est bien boya na ngai c'est bien qu'il doit pas calmer les azoya na bima ina azoya calmer ta kia mena na wa so mo ni whisky c'est quoi sinon na ba champagne ça déjà c'est bon merci maman mais donc quand ça na ngoka la taka yo mtu oti musika naka ode ya mena na ya Bonjour. Pourquoi on a Ali? Bon frère, on a des voses. Alors, enchanté. Oh, beau, ça va? Je l'ai bien. Ouais, beau frère, il est très très bien. Ok. J'ai une place au télé qui est bien. Ouais, ça va. Ya no. Ya no, ya. Ni mosu. Le micro? Ni. C'est ça. Ni no. C'est non. Vous avez solution, c'est pas mal. Oh là là, t'es allé. Bon, elle a notre soleil jour no bando yo kate. Ata yo mo ezalaka. Hein? Ali boni boy ko? Boni boy. Oh. Ezalate. C'est bon. Oh. On déjà boy. Donc la soba na yo. On va na cousin na yo la dire sexy. Donc je te le sorti banda atala kango. N'est-ce pas? Natambola boité na nzela. Natambola boité Ali. Natambola te? Ozana ngati. Boni. Ni tiki tono nyoso atala kango. Ni natambola boité. Vidéo 45 ans. Émission Jakindala. Nini? Natilo kole. Boni. Ou Marie Sumunga. Tika biloko na Ali. Tika buso bala mutasa salon. Ali ezalaka te. Omoni loko lingo sala na ezalaka te. Na ono bande, na okanga te. Boni ko Ali. Oh, mutasa afani mena salon kuno sokanga ozo kote nga shamu po betanga. Est-ce que ça va? Na eso ko bien kwa ovanda. Dima yanki. Qu'est-ce qui enquête? Qu'est-ce qui enquête Ali? Asa cousin solo. Asa cousin na ngoli to benga na. Oui, mais il y a un bon qui tu ne pas na. Inga pote ça ça ko kwa tena te Ali na ko bengelo mbilo ebi bien. Na obenga mbila. Ah bon? Bon ça qui kache pa na ngai. Ola ndeko na ngai. On est bossé sur ba mettre valeur ko mbila. Ba mettre valeur ni. Bon message. Ba mettre valeur so saka na bengelo mbila. Merci. Na ebiso vérité. Na ebiso vérité. Wala sa makila na ngai. Na ebiso na makila na parole. Na ebiso na makila na ngai ko linga te to beba na. Kasi yo to lukango. Yo to zo lukango. Yo tozo lukango Ali. Beteli solo ngano sa. Na bete solo ni. Na ebisho de. Ngane na obengi lombilo kama mbila okotelo. Solo mamno to no ngano sa na ebisho. Allô. Bonne voyage. Vous avez la carte à change. Mais vous c'est fou. Tika boy konga mona zoka ndebe kwezo zonga na kata telefone ça le quoi sona de vos nango tu no mambadra de vos donc moi c'est ça badra dra de vos
nalala vraiment divorce na bébé ata mbana nalala divorce divorce na ultimate divorce ngamo so kanga na hotel ko uza posola sanga ke yum toza basi na okuna pasenga eka to solo la ye ya nga ya liboso ya mi baleti to solo bambanda mi baleti ngamo na zo kapena mtatu ni drame ngoma mwasi divorce na zo to sa divorce nsane oyo kutaka déjà na longo ya alliance omokane na lo bana omokane na lo bana boye na longo ya alliance divorce na longo ya alliance na lo wana sana bweko tika kaka non di monta to lo binele mo bana okamumo yoka bana kata shaboza likimia ata tu chamba wa ta télévision na yo ke lo bate na kaka mo sa lo batra Deus na longo ya alliance yo kutenza na polele non di monte Deus na sangi kimene na zama na lala te butu mobima Tava do sol acabou, cada telefone tava do sol acabou. E eu não beneficiei na yote. E eu não beneficiei. As aonde já tô tendo na cada telefone para mandar me sengo na vida. Não sol acabou. O cada telefone na sua episódio de você. Na mona que é uma revelação, na putu na mona macamboyo. Na mona que é uma pakanisi na gabi. Se não telefone na lito e como mega kuto kata telefone, só mega kata telefone deve ter teka bilhão só tenda como na ngapuna. To mama utiliza-me. Mama, eu não sou bacana, Comment vous répétez moi c'est un niveau à comme l'hôpital. Louis, si vous y avez des stratégies, mais il faut que vous y ayez singa. Ngara yibaki nini na koko sala pour na landela Gabriel. Et puis Talabano, moi j'ai beaucoup dépensé chaque rapport 1 000. Oui mais combien on a dépensé? Et puis au suivant la mibal, OK kotia bango baga. Bon entre bango et puis ça va boga. Si tu vas aller ko la kabose. Sur le belinga Gabriel, bien linga Gabriel, yo yeba ndenge. Na fandi tellement mon mo seka, na konna na mo seka pour rien. Tu fani wana na Guilain Simao. Azo pesa rapport pa Guilain Simao. Que ta Louis, ta la perfil de le boyer, li bana yeleki na soni. Siko ndeko beta ko na soka kufaki. Mo seka lobi makambo ekutu akokota ngote. Ozomona. Ole bo fanda ka boy. Ole bo kondala ngamba ese sopani. Ngana zo sabino. Soko bo wondeli famille wana te. Ndenge bazu ba decision na ke bazwa gabi ba ke ne pa na bango li balesira. Ya soki bo sale lo mo te. La chronique musicale devient intelligente. Grosse caisse. La chronique nini? Musicale devient intelligente. Grosse caisse. Nous tambole na grosse caisse partout. Marius. Mais tu as vu que tu as la bosso au tel défaut na yo, o c'est condamné. Ils ont cousin na. Donc c'est comme si ba photo ya cousin na ye al kana wana. Majou et puis majou ba tindira ngo connexion de Cheboyak. O connexion ezambul bandatong. Mais ko tindira ngana teze. Siko yo sali jour beti moi nsoka cousin na ye. Siko ngana kene kono ozomoni tiki soni. Marie-Hélène. Yango ina pema boy na ba citation boy nini yango. Hein? Bibarata. Na yebi pe na sentir ango. Ya on a zo luka V12 aipsa nga vérité na ozeleti le raoya. So ya solo pena divorce ba keneka mission de service. Nga mona beng mobile nanga.
nayoka eko ya chambre nde ezozongelanga na telefone nayebi divorce très bien divorce azali na mwasi nayoka mpe monga moto ezobanga na ofuta billet na olanda divorce ti place azali nakofuta billet ya avion nga moko nazoka na matoi nanga nazoka mpenza badra nani autuna divorce badra na kati ya chambre divorce azali na kati ya chambre moto so aza mission de service ebungana te fo na sentir ye na mosala osentir makelele ya bato omona mpenza kimia beko ezozongela nga osentir vraiment ke azali na mwasi na kati ya chambre naoka mpe mongonga mwasi ekoti na telefone ebakata moto asolo bazoba wapi naoka lokwa badra na yo non futa zela na ozala na kimia batela kimia na yo koluka non yo moko ndenge ezana luka ke obatela kimia no po mobile no yebi yango bien kene mission de service balala na kati ya bandako te est-ce que société esalela bango bandako kuna mais bazofanda na hotel bafille de chambre bazali Marie Hélène oke bako akoko obenga badra wana te badra bosiko to lokola mobali te na lobibo lokola yozo nzima te badra likamwa badra kaka tika kolongo kanisa makanisa bilibili ake mission de service yo na ndako ezakaka obondela po ndenge ake mosala kuna lelo na lobi eza mpo na vie na yo mpo na vie na biso mon amour oui chérie ça va bon oui otala biso boni na ndako ça va moi malamu kipa vraiment imere eza bien te yo bosani Marielle nayebisaki ntango chaque fois soki mobali avoyage kaka yo ndobondela omoi so ozoloba ke yo bosani Marielle soki bokomomonanga moto boma na miso na kati bilamba te bakata pardon toza kopesa baconseil te conseil nini nde ozoloba yango nde boyebanga bandakalaki nayaka olobaonaza fole te banda mobali na voyage mobali nanga komo ozongaka 23h 0h lelo kutu na kamwe ndenge ayava na kamwe po akomi kodouble de mosala asala ya mobali no asala ya ye bon est-ce que nakokanisa mabe nabengaki nazoyoka mpe aza baeko ebakata nde ozoloba nano osepela nango ata moke te wana ezodepana na discipline na nde okosala na mobali marie oza na ndako na ngai sikoyo nasalidepase baparole na nazali ndako avanda te oyaki tosolola mpo napesa conseil zala kimia bandela kimia idée bien ok po ya papa cool oya lokolama na mwasi nene bango nde bakele mpo ngai yo kuna tozala kola si tosopa mai situ ngai yo tala ndenge na finga mwasi na yo bato batonda nakende kobonde yo bosala belele na makambo wana yo kuma ngana biso bazwa messagement yo yetia au cette désordre quelque part soki lelo gabi aboyinga izana mutuna na yo ah bon vous êtes grand frère moko ya tina te ya sans charisme ah bon tokende koyebisa bana potopoto bayemba nzembo ya manga bina posani kabandela bango kende kuna okende uyembela Gabriel nzembo ya Brazzaville kasi place bakorefule bien bolingo yango wana ozomona ti bata presene bazozongisa bato na biso nde place bakorefule bolingo bien soko yemba nzembo ya Brazzaville bolingo pena ye mata transco bilamba na ye bakoya kozwanga yobondela pena boye bolingo mpenza boye oyembi kaka nzima Brazzaville bolingo na transco ma bici ngobila ikatisi poto mongali kitele wana beriagere bafudi mupepe swa omona bapatrik mongala bakoloni lotina baboya balinga tala lowi koyoka so tekende yo mo kende kobonda lokola mabolongo emesana kobondela lokola priere kende kobondela tokende bese mbale comme ezo po ya famille ngana zomona nazokufa na likamula ngai moko oyebi bien elanga se koti ngana za mutape boso bitumba kona pema nini nakobona madame problème nini s'est passé tala les deux autres ça ngana za ba semblant monyo na divorce bwa mutu moko yebi na bien nde azana sabenga kiyo V12 ndenge zana Marielle azwinga na problème ponga mona yoki V12 divorce akosaka na ngate ngasa moso basakanela te divorce balinge pa biso na za il était na tangi classe soki ya boya ina satende lelonga na sala nga moko na bengi divorce esprit moko itapenga ngasa muta ba 6e sens na bengi divorce o sente penda muta za akata chambre
beko ezozongira nga na telefone nazoka ngonga mwasi pembeni nazoloba wapi dra na okakutu malobaloba biete me nazoka ka dra ngonga mwa mwasi omoni V12 si devo sazaloba mambo mission de service ona na ndima te yo mto yakiti na ndako yaki ko convaincre ngola kisinga mikanda V12 osala ba jeune mwasi na nde umesala kokosa mwasi na ngai te ndio zo kosa ewana zo sala misala minui bani musala l'état yebi usala sila 16h. So zonga minu zonga ndao no venu sungaite et pour le moment ko no tina ndao no no ndao ko ya ko convaincre ngana ndao ngai no venu minu ana zonga kamari eza normal yo zonga kapona musala matali na confiance en mobile tu la kai e bakata ma confiance on va ça le comportement wana sala ngo pas confiance na ça comportement te wana ça ndako na ebi so e bakata confiance na ça comportement te mate mario ça e tele melinga ngana tele parce que yo te muto ba respecter mobile nanga soki yo za na confiance en mobile noté wana ezali yo mais nga na confiance en mobile nanga 100% parce que minu wana zonga ezalaka kena place mususu te ezalaka musala au moins la confiance nous allons bien la monoko na so permettre à mobile non ça n'importe quoi pour un jour me malade na ndako ngana permettre pas de voster pour na kufa na maladie okosi oyoka okosi ozoka na so lelo na eko telema ana lo ba mobile na yo yemdaka ko convaincre ngana ndako soki mobile na sala te na ela yondo yebi oya nasaka kindumba te pa kozwa maladi pete maladi eza pona biso te yo soko matali ko te anga te na ki po bate mais yo ya ki po ba peso conseil on va pas ça comportement moi ça ça comportement Nicolas raison ngai raison ni na kokoso yo yaki okosa ngai so yo mto za ba bonne manière to mobile no so ba no c'est fini il faut yoka yo tiko yo ka mobile no mto za ba bonne manière maman mais na ile ki oteko ko ozo gaspiller ka benga na ba bonne manière makasi no za ba mobile no so c'est fini ngai soko zaka ki ozomona nga mabe nga pura kende kuna on a koka kosala eteke legi eteke yaya sina sali otiki ngai na tiki yo na keni kombo ya ngapi na soko mwenye na ye merci ngana zana ndekute ngai na zangai moko ozana ndekute kasi kende bongo soko zakina ndekute obenga ki tango so yango ya malonge obenga ki ndekute yango ya malonge oya ba blanchi je ban twangina na l'état infraction individuelle lo yeba kangu ngala finga Gabriel ngala tinda ko finga ete na finga ko finga ete na tinda ko finga mutu awate na finga au mutu kula papa Daniel na mama Esther ba yefena pene ma ta papa Daniel alobara mingi te na costume cravate mama Esther ya beti kelelo ali papa tiko sone sa mwasa ndeko yeta ngole banga na parlement ko na kota kama kamne falo yo kaoti kat ma bonne manière mais na ela ki yote ko pas énergie na rapport na ba bonne manière osala ko moni mo sapi ozota osala ko tia mo jamais mobile o tia mo ngai na te yo ngai ngana ngamwa muninga na ko ba sawa na boko ki ngai Madame de Vos, est-ce que vous respectez la vie? On va faire ça sur la tête. On va faire ça sur la tête. On va faire ça sur la tête. Ma bonne manière. Ma bonne manière, Alex Saboningo. C'est là qu'Alex Saboningo, on a mis sur un gars. Ah, vous savez, on est boutique à la tête. Confie un gars, tout à fait 12. Madame de Vos, est-ce que vous connaissez un gars? Personne ne peut se faire. Soyez en train de dire Madame, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Écoutez-moi maintenant. Yon est poli. Tant que l'on a toqué le colloque, c'est fini. C'est fini, pas besoin de quatre. Moi, ça, ça, kabouille. Na ebiso ka V12. Na lakio. Même bananga suka na tama konanda kuna. Nga zo konde ko bananga. Ya moto na yoki likamo. Mutali boso na ko yebisa yo. Mais na lakio. Loko yo yakina mikanda lukuta po ya kosa ngake devo sa ke mission de service. Donc ndo fumola yake porta ko na ba makanda madame. Ngana madame. Na bo mami na bo lo ke makala na vuiko kosa yo ora kosa na pe moi mona monsieur chéri ga biso kandima azam pe sala bien te na mo quel comportement babengi yo ya ga kende na ba kusala médiation yo comme kolandela mai se sopani oza après tout oza nani bela ko maladie pa muke bazo ko traiter na bukoko mais nan traditionnel tamini ka ba traiter ko benga na kuya hotel na moni basura bazo leka nani obi nani basoda je ne connais pas comment fermer je ne pas la comment la porte fermée bazar pieni ngana osepela ngate moi si mon bazo banga ne mobala moninga te so nga siko na kepa mobile na ina bandi ko tombo mususu yo quand je te disais yoka oh yoka qui te pone
Ah, et bon, on a mon abat, mais on a mis sur un chéri à taille. Non, mais pourquoi t'en as gêné? Ce gars-là, ma grand-père, le respect, c'est pas toi. Tu l'as vu sur cette terre, c'était. Je m'excuse, chérie. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Moi, c'est normal, vraiment. En tout cas, moi, il dit qu'à moi, c'est camarade Nabino, il y a collègue, hein. À quoi vivre un comportement blondé. Dis mon cher, ça va? Ben mais qu'est-ce qui se passe avec ta femme? Ayokyo eko nini ya yokyo kuna eko, ce qui est eko, oh yazo kangaka eko. Mais où tu es pas dans la je te dis que mais à manquer un respect? Non mais c'est pas normal mon cher, c'est pas normal, il faut vraiment rééduquer moi, c'est pas normal. Akoya ko gelinga na kuna ngate soi-disant ngana kosiye na laksaki mikana mabe yo ke voix c'est pas normal mon cher. Oh non. Là ça non on t'attend. T'as bien. OK comme ça. Jour on okende la kamo wa. Elisabeth tika distraction ko copie. Sana. Shida babolingo. Shida babolingo. Ah mais ça on a dans pas déjà. Maman na kalu tena. Il faut on la maman. Oh kaka chérie. Nzaba okalo sama maman biso. Hier, je vous ai cherché, je te vois plus. Comment... Ah bon, bah hier, j'avais pas mon téléphone sur moi. Hein. Bah là, on va chez ma soeur. Tu savais, non? Tu connais ma soeur là? Il y a Nicole là. Nicole, ouais, je l'ai. Ouais, on va chez elle là. Nicole Vang? Ouais. Ouais, je connais. Oui, bite. Ouais, elle va bien. Fana? Oui, Yaya, ça va? T'es qui? C'est mon copain. Les gars, Yaya, arrête! Ah, Nicole, arrête. Fana, c'est qui? Bah, c'est mon grand frère qui vient d'arriver. Il vient du bled? Bah, ça te regarde pas, hein? Monsieur, ça se passe pas comme ça ici, hein? On est à Paris ici. Monsieur, on se promène avec notre... Viens, on va parler, mais c'est la même avec qui? C'est la même famille. C'est la même famille. Non, parle avec qui? N'écris pas ici. N'écris pas ici. On est à Grenoble ici. On est à Grenoble ici. Monsieur, tu fais plus là. Tu veux faire le grand ici? Tu veux faire le grand? Tu veux faire moi je connais Nicole Fang. Oui. Mais c'est mon grand frère qui vient d'arriver. Non, mais touche pas. C'est mon grand Ici on c'est ton mec. C'est quoi ça? C'est quoi? Ici c'est Paris. Il faut avoir les manies. Viens, on va parler. Viens chercher des embrouilles. Je te parle. Ici c'est Paris. Si tu veux faire les grands frères, chercher des embrouilles. Nous on habite ici. On est chez nous. On est chez nous. Maman chaque jour kokenda baveye. Apôtre Jean Robert Ngondo. Prière kaka pona mwana kilibusu ya. Mwana nini? Dede ko senga facture. Abala ngai mama eza ko inga nzambe na ngai ye. Yaya, boza ba fille d'honneur na ngai. Wani, pour les meilleurs, pour les pires. Oui, parce qu'on a la Baxani. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Bien sûr, quoi, pour plus même avoir ça, le bara. Toi, Jean Robert est bon temps, on va s'en aller, on va aller. Ah, Daddy, Daddy, le grand garçon, il a dit, eh, deuxième, la longue, na célibat. Où va t tu pour maman mbali. Là, j'ai assez pété. Maman, c'est le barabi, maman. Ah, j'ai oublié yango. Na boy bari de bimanga pour me mariage, je vais faire un peu pour des bébés pour barabi. Maman, ici le bala. Ah,
Putain, il fait du bleu, il veut faire la loi ici, c'est pas là. Mais Nicole, là, il parle pas bien. Moi, je connais pas. Putain, c'est qui ce monsieur-là? Je connais pas. Ah, ça peut être son mec, hein. Non, je sais pas là. Ah oui, frère. Fana aussi. Il fallait vérifier. T'as pas vérifié, frère? Là, je vais demander à Fana là. Il faut demander, il faut qu'il parle bien, lui. Putain, ça là. Merde. Ici, c'est Paris, hein. Ah oui, c'est Paris, frère. On est chez nous, là. C'est comme Mibali Nayo. Ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris, c'est pas Kinshasa. Le score, par contre, on va mettre un aïe. Je sais pas, nous ici, ça se mais il y a des fausses. Ah, ils ont quoi à Kinshasa, il y a des fausses. Ah, ils ont beauté. Il y a des fausses. Mon camarade, comme ça, autant de caboué, aux autres malibons, mettons, bâti au mbeli. Ok, mais c'est ma soeur. Fana n'a les mots, on a un homme. Nabi, on garçon, viens, on va parler. Parler, on a mis ton engana bien en ambulance. Ah, il ça. Ah, non, tu as un mbeli, ah, ben, un couteau cabou. Ah, tu as un mbeli pour aller qui n'a pas. Ah, il y a un lobali pour son bioté à paix, oh, pas yoka kanete. Taka nenga za boye. Donc, yekuta yoka kanete. Ngakuta yoka ngateta. Tano ilamba ninga zola. Libumnyo so libanda. So mali les ate otale te rokini sa miso komie. Bomomi ya. Nenga sana. Moyena lo bezate. Ya mo ninga zo pekisa ona si ya tika. Ti bazo bengo viens on va parler wana ba onyo so mi balé mi to sala raté. Mais ngaba memo kuno ba chombe linga na zangi yo. Libala on dit ba mwana. Boyo moni linde. Ani ka bono moni. Oh. Mbala ngombe banga ba olenga basi yoka za obi balinga basi makaso likago mibala si ah mais parce que ni quand on ganga il ne bolimo basi asela ngaba blo wala sa ya divorce parce que divorce ça se comporter ma bien na poto se séparer mais non ngana video qui fa na leki na non on a bien qui respect et na tout nous on va ici c'est on mbata si ma Paris OK on mbata si ma Paris ngaba beti mbila oya. Il y a des choses comme ça, la bête, elle a un marché. Mais tu as combien de polybos et pas 6 000 ans de mille. On s'en a fait un congé à qui vous n'avez pas bien bien. Quoi, on a moins. Donc, quand tu as autre manteau, tu continues. Tu as qu'à boyer. Les cas. Moi, je suis venu le voir Mandona. Ici, c'est Paris.